Voilà, Tindika Télévision, Boye, Imala, Monakati émission à l'élo. Où ils allaient passage obligé, Tindika Télévision. Ce que tu as Tindika aux informations, wapi, au tala wapi. Et ça qui vient au chaque. Beaucoup raté, actualité. Bota la musique, bota la mopanzite. Pour mini, par exemple, les journalistes, il y a une émotion. Azu fuite information, ou tombo qui, abandonné une qui koloba n'importe quoi. Ba précision que tu vas à la moitié. Mais c'est qui bien que mon compte est week-end entre le vendredi, samedi ou dimanche. Hein? Donc je crois que vous avez information top Congo le dimanche. Donc ils ont un week-end caca. Mais déjà lobby marche chez Ali. Donc lobby samedi. Bon, on a déjà samedi marche chez Ali. Ba député nous se prend la pétition. Là il faut bureau on a mabunda et quoi. Lobby bana qui ça va accompagner ba député ou ba votaki pour lobby ou ikuya ya. Chers internautes, ndenge tozali awa boyoki lisolo ya Chine rambo ya Chine ba voyage zo raté pour okende Lubumbashi. Toyebi te azali mutu azanga besoin ça déplacement à Lubumbashi. Et c'est tambola qui s'est confirmé radio top Congo tout va se confirmer qui mais tindika yebisi bino lisusu. Il semble que voyage on appelle et comme dit mwaka. Et comme avorté. Il semble que le peuple s'amène si boga keite ezaka maka. Pourquoi kete ngana bino toyebite. Tokobeta lisolo ya dialogue. Dialogue est comme lokola kindoki. Et pourtant bino ba komoni boyebi à chaque fois ils allaient que bomoni chef de l'état Fachi Beton bakutani na ancien président batwa mais pourquoi babundaka trop et mokonzamboka bana kolakisaka ke azali mokonzamboka à tout moment azalaki dispo pour kosolana n'importe qui entre autres ye mais lelo dialogue donc mokonzamboka asali consultation mais je vous dis dialogue komi eloko etikali kaka na baeglise ya mpevalongo basenga dialogue toki ba musulman oh non les musulmans boy na boy totoka sharia totoka oh papa motika na makambo pardon et comme nous les étudiants to lingi dialogue oh non na ba dialogue raté combien de fois moni basunguli mbala boni décision chef de l'état na lobi ko puté papa le pit pourquoi accident ça na makilobi cortège chef de l'état Moutard a quoi? Le chef de l'État s'est déplacé à Kéi. Combien de minutes me connaissez pour le Kotala? Moto a quoi? Est-ce que médecin de la Kiwana? Même si on a dit que est-ce qu'il y a une infirmière qui est donc ça, c'est chef de l'État biso moko. Sauf qu'il faut ça ici était. Bah on critique biso chaque fois. Botala ba recherche dans la salle. Prochainement ils ont gâté. Ce qui me concerne, moi, quand on a besoin de service, oyo, m'a présenté. Botala, nazo benga, na Lubumbashi, na minute oyo, ba expliquer biso, ndenge makabangwe zalaka, na ba cortège, ya ba konzi. Docteur Fernand Mabala, depuis Lubumbashi, à vous l'antenne. Merci Ndego Papi na Ndengo Sengi était to ko intervenir na kati ya émission na yo Tindika pour que peuple congolais mobimba éparpillé à travers le monde bazwa pe ne fût-ce que ko tia na disposition na bango ngai na zawa bino Foreman Mabala médecin il y a République démocratique du Congo dans la clinique Saint-Gustave et je suis plus axé vers les urgences, vers l'anesthésie ainsi que la réanimation. Donc Nasimananga l'équipe est basée belé liboso pe bayaya bazali mais tous a toujours un cadre que ya komema eloko moko ya malamu pe ya motu ya na kati ya mboka. Alors na kozwa tant mingité na motu na nyonso yo tikotuna wa au lobby na biso makambo notion d'urgence ngana ko répondre dans ce sens que mutu moko te na kati na biso tanga bimaka na ndako na ye amilo barake awa na kei na osala accident donc accident eza ba fait moko impromptu
eza ba fait moko inattendu oyo eyelaka motu okomona ezuye na nzela ezuye na bus ezuye na mutuka eyaka partout. Alors accident eloko motuya eza nango, c'est comment est-ce que vous prévenez la survenue de ces accidents et comment est-ce que vous anticipez les actes à poser na tango accident wana ekomeli. Yango otunaki nga olobi ke ndenge nini esalemaka bakonzi ya mboka batata ekolo il faut batambola na baminganga. Oui, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mboka na biso lelo ata lelo tango bazoloba o bamatanga o banini munganga aza na place na ye partout. Ezala na fête. Yo mona na nteke na fête maboye bu e komi pe drame. Mutu moko a valé biloko na voix mususu ale pas fait pesio babenga syndrome de Mendelssohn ba respiration compliquée type mutu wana akei akati. De longwe na bisengo e komi biso mawa. Mais biloko bongo ikokoza la prévenir soki ba secouriste bazali soki ba médecin bazali ba infirmier bazali. Mais na oyo etali siko ndeti ba konzi na biso ya mboka. Il faut koyeba ke papi na mwa ko tambola tamboli na mwa ba mboka. To moni pe ndenge pa baninga miso ezo salema. Et pas na biso pe salema kalango. Mais toujours attirer kaka attention pour que makambo salema isusu malamu koleka. Ba konzi ya mboka, mo konzi ya mboka plus précisément ata ba gouverneur ata banini na ba cortège o batambolaka eza ba cortège o ezo senga ke na kati na bango bazala na minganga hormis ba garde rapproché na bango bazala na bango o bazama ya motuya ya kolengela biso sur le plan sécuritaire ba konzi na biso ba oyo balandaka juste na sima soit baza minganga soit baza batu oyo baza formé bato baza formé bango nde bakoyeba tangu likambo ekwei. Parce que, nous avons pris un exemple, arrêt cardiaque, arrêt cardiaque, il y a 5, 10 secondes, 20 secondes depuis que vous avez. Donc tout au plus 30 secondes, si vous n'intervenez pas, vous avez kende. Est-ce que bateau batambolaka na ba équipe wana batambola na ba cortège banini bona boy, est-ce que baza formé sur ce plan-là wana na éviter. Mais ce que na yebi na ba mboka mususu basalaka o basengaka basalaka o balbengaka BLS. Basic Life Support. Basic Life Support wana ata ye moko mukonzi mboka pe il faut aye bango. Acte mukonzi sala ki akiti ake ko tala nini eza acte moko ya motuya. Batu mingi bakoyi ko banga bakoyi ko sala banini mais akiti ata la état il y a un de ses proches collaborateurs. C'est déjà une bonne chose. Mais biloko bongo ezali équipe médicale déjà à la seconde eye et sali ba geste est simple parce que les urgences eza nango biloko te ya kozala ba pareil minene ba makambe belé na relaxa moi ba pareil mike il faut kozala nango siko na urgence eloko zo senga d'abord kozala na batu baza na misu baza na maboko baza na monoko pour soko yebika ko communiquer oyebi ko sala ni oyeba déjà état ya malade na yo. Et la première des choses à faire ba benga ngo la règle des 3C. Tango komi wana otali cravate otali ceinture au tali na col, donc col, cravate et puis la ceinture. Donc ce que biloko wana misatu okoyika ko dégager yango au fongoli kaka mutu kaka ceinture omona po ba msuba za komona mi diembi ki ceinture vraiment serré yango tina suka biloko wana ko sala pe ko créer étouffement mutu msuba ko lata cravate ou bien lati bilamba moko étouffé na mulunge wana aller à suffoquer à sali nini à perdre moins équilibre sur le plan de l'oxygénation aller à quoi ou bien à côté comment ou bien à piquer moi crise mon robot. Alors juste à partir de geste amike wana bokoyi ko yaka bo sali mutu bo tient moi position ba bien en position latérale de sécurité mutu wana parfois bon na moi ba sécrétion comme ko bima à lieu place que parfois mutu la leli na mu Congo akoyi ko zo amélier ngo lisusu et comme lisusu complication. Donc na ce n'est pas à peu de temps tozana ngona yo nde tokoyi ko expliquer biloko wana nyonso mais ezako senga na médecine obiso tozo sala lelo eza la médecine oyo ya ba recyclage. C'est-à-dire que tant mon konzo tambola il faut zana na ba rapprocher baza bien formé sur le plan médical, soit baza ba médecin militaire, soit baza ba nini, soit baza batu moko ba paramédicaux mais ya malamu juste après ba garde rapproché à mokonzi. Et puis na sima ambulance ata moko to mibale po cortège tango zo kende na nzela e ko tout taper mutu soki tuti mutu il faut nini il faut secourir mutu wana il faut kolanda koyeba quel est l'état de la personne pour mokonzi po za la peine rassurer
akozala rassuré na kati yango na lobaka toujours que les premiers citoyens du pays, il est capable de s'entourer de tous les meilleurs de tous les domaines. C'est-à-dire, mon candidat domaine est talibison de la santé, à cause de meilleur médecin à Kinshasa, le meilleur médecin ya Boye, le meilleur bangonde bako accompagner partout. Que ceux-là soient capables n'importe quelle minute. Pour nous dire oh non, tout ça la boyete pour et ya kanangote. Té papa, té maman. Accident ya katande to ça l'interview bo so illustre ce que za likole ko elinga. Et ko elinga. Est-ce ngana yeba ke lelo ko elanga e ko elanga te. Donc bebiloko bongo e yaka mais aussi ngana biso to za un peu na batakte moko ya ko kende to salani. Tala moi mon exemple ya relaxa oyo ezandeti ba kit ndeti ba mituka nyonso wana etambola na ba konzi pana alobela mokonza mboka ezaka yete na ba gouverneur ba province na ba ministre oyo batambola na Kinshasa na ba cortège ba ministre bakendaka ba mission de service il faut bazalaka na ba médecin na bango. Le médecin est très important mais au moins ba sali feuille de route ba benga nini ordre de mission au moins ba tandi batu misuku tu ba yena ba osana ba tourisme place ba kei. Mais si vous avez un médecin, vous avez un infirmier, il y a binomoko pour malaise tango yaka et la gagati. Donc voilà, ndeti na kati mami tu kamba konzi, biloko eko kozala équipé, ndeti kozala ndeti na kiti ya boy. Kiti wana zo permettre que bozala encombrete. Lelo médecine comment nango miniaturiser. Bozala ba pareil ndeti ya boy. On a l'accent ndeti ya. Ndeti ba pareil ndeti lokola oyo. Eza ba saturomètre. À l'instant, à la seconde, soko tiango kaka malade ka na musa pia pamba yango ne ko laksa yo makamo susu boko za ba parent mike ndeti boy boko za nango ya ba sorte nyonso moko mibale et autres tout ça donc sans oublier que na kati ya donc boza ba parent ya mike oyo ko laksa tension oyo ko laksa pulsation oyo ko laksa ba paramètres vitaux oyo ya liboso sans oublier boza nga répéter solution nabiso hydroalcoolique pour esalisa biso. Donc tu dans la nini belé, tu calculer avec même les timers oyo, tu calculer même battement cardiaque. Tu ya tout ça oyo. Malade ko sala ndeti arrêt respiratoire, il faut tout ça les bouche à bouche. Na ba covid oyo za mikolo. Donc tu na ba pareil oyo, ba dispositif oyo tu ko réanimer malade et puis en toute sécurité. Tous en a gants, tous en a nyonso, tous en a dispositif oyo et ko permettre ko dégager ba voie veineuse ya malade. Donc moi tout ba pareil ya mike ba tensiomètre to ko zanga ngote, ba thermomètre avec flash to ko zanga ngote, eta biloko to ko zanga te et puis ba dispositif le roi oyo ba benga ngo ba pince de Maggi. Donc ekotakati pour montre mususu ka kwei okomona lulemo e basculer na sima. Eza ba biloko batutu il faut bazana nango. Batutu oyo ba osala atana ba mituka il faut ezala po lelo Congo e komaka ke soki muta sala accident romona ba yeba kotonda po ba filmer. Tout ça on a besoin de filmage, on a besoin d'exclusivité. Oh, ça vient de se passer à l'instant T. Tout ça on a besoin de bateau pour apporter assistance. Donc je crois que merci comme aussi pour cette intervention. Nous avons voulu juste faire voir aux nôtres, aux décideurs surtout du pays, de savoir mettre à la disposition de différents staffs et surtout des staffs de hautes autorités qui roulent parfois à vive allure et autres, tout ça. Un militaire peut tomber, qui que ce soit peut tomber parce que tout le monde n'est pas aussi sécurisé et comme il se doit. Alors nous devons nous-mêmes commencer déjà à arranger les choses, le temps d'attendre que Batouba ou Taliban là va faire leçon. Les Congolais sont capables de faire makambu ebele, mais pourvu que bayoka biso, pourvu que ba sala biso considération. Je crois que dans le biloko nyonso mokonzi auti ko sala mikolo ba consultation et ko memela biso moko ya sika. Et puis ba jeune ba nani ba roya ba ko memema pe apport na bango pour que etambusara musala liboso. Parce que tout le bango, tout le baté, quelle que soit manifestation ou ekosala na mboka, ateza ya ba konzika kati. Ata oye école, ata nini, il faut toujours avoir un personnel qualifié, un personnel capable de réanimer, de faire ce que l'on appelle le basic life support, la réanimation cardio-pulmonaire de façon séquentielle. Et ça que tant on kamuta ko inde boko luka munganga za wapite. Yango biso na Saint Gustave to créer service wana.
na asi bomona na ba photo to créer service wana ya ba urgence to kena ko couvrir ba manifestation ba concert ba nini nyonso mais tozana posa sikoyo que babiloko wana obiso tosali ekota pe na ba programme ya mboka ekota pe na ministère ya santé ekota pe na présidence de la république ekota pe na ba gouvernorat pour que et ça la fierté na biso c'est une façon aussi non seulement de créer emploi mais ya kopesa biso pe bandeko to ndimi to tikala na mboka courage ya servir mboka na biso comme il se doit. Vraiment merci na bino nyonso bozolanda biso biso toza na biso na Lubumbashi na clinique na biso Saint-Gustave mais toza pona Congo mobimba toko mema apport na biso bisika nyonso ekosengamela ke to sala toko sala toko former baninga na biso ba formation eza na ngwa ya batan ebelete ya moi 2 jours, il y a 3 jours, Moutaza déjà capable de faire mais sous il y a quelques heures. Parce qu'il faut comment réanimer Mouninga, comment dégager ma voie aérienne, comment Mouninga na position déjà sécuriser. Donc tout ça, tu peux si merci na bino nyonso et que Nzambe abatela Congo na biso to kende beli boso na ndenge moko akani pona biso. Ciao ciao. Merci beaucoup Botali, Bolandi docteur Fernand Mabala ndenge a expliqué bino makambo ndenge ezalaka baka ya boye nde pesaka pe bato mayele prochainement babongisa baza bato bata banzambe te même aux États-Unis d'Amérique bakoma boye lelo c'est par rapport ya ba erreur et salama makambo ebele ebele bazokona bazokobongisa pe chaque jour bazokosala ba perfection eza mabe te ke mokonzi ya mboka ako kosala déplacement ya ndenge wana te kokoma ti esika oyo moto azalaki azuku et puis awumelaki azotala on dirait assistant azalaki te nda pesi alati équipement joka bomoni à tout moment ceux qui bo sepeli nango oyo amoni ki équipe wana akotangola pena ba konze belé ba ministre banani bo contacter biso na 082 86 85 648 082 86 85 648 au Bengibiso, tu comment tu as en contact na docteur Fernand Mabala pour l'assistance dans Makambo Oyo ya modèle voilà vidéo spéciale pour tout la Kisabino ndengeni ni bakonzifo batambolaka pour prochainement ils ont gagné société heureusement tu dans le Congo fachaza pa na ye ngala na chaki bino calme na ebe kilo kopeza la moté mokonza keneko na tebaki très insécurisé na Goma accueilli pe azongi bon na Kinshasa et le bezala monter mais prochainement peut-être faut vraiment ba précaution za la mokonza ko umela bongote libanda azo sorola ko bari animer mutu on dirait ambulance on est en le côté na kati faut qu'il y ait un professionnel na bakawana merci il y a une mission spéciale pour l'actualité vous avez déjà l'information lobby marche ou le samedi déjà marche ezali contre les bureaux wana ya Assemblée nationale. On a rappelé que le voyage à Chine à Lambo, selon certaines sources, c'est annulé de nouveau. Merci, Bata Dialogue, Botika Makamona, Botika chef de l'État à s'exprimer. Tant qu'on a que Chine à Lambo, à tout moment, Bino Tonogo Tintaïté. Botika et Salama, Ndenge Mokonsalingi, Ndenge Penza Balingi. Tokuta Inabino, lobby, Lelo, samedi, et ça week-end. Beaucoup de peut ça la pour déjà si commis déjà Christine Mpinda wetu mobali ya Joseph Mpinda ya tikali na Paris donc madame Mpinda aza déjà côté pour la visibilité ya chef de l'État beaucoup yeba makambo salama mikoleza koya merci et à très bientôt donc les locaux samedi plus écouter dans les sous pour un nouveau numéro ya tindika mikolo et ko la tete merci beaucoup.